Les la bête il kimbi succès to kena vie Angola orchestre kenda to kena Angola. To bête ba msupi ba kima. Mais ngana mais. Angola ba de qui? Même accompagnateur na bisa kimaka. So ba kima par rapport à souffrance des na orchestre la binoto ba kima pour. Moi mona ke taka na orchestre bo tchana likelemba. Là là uti boza mabe. Te mabe. Eh ouais za ba likelemba combien? Ba likelemba mo boye kaka. Ele mo na vanda ka boye. Mais bino faut pas ba likelemba l'orchestre faut pas likelemba orchestre souffrir. To risque pe na banzela. To yeboye na Kinshasa ba pesa biso 15 000 francs congolais 15 000 francs congolais là bas enveloppe kaki. Ouais za pour tchana likelemba to za ka mbonda. Mbongo pena nengo sa eli tourner. Makam na lo ba parfum d'hiver za na wenge ayebi makambo yem takaboye la biso ngo. Na botel ba pesa biso 15 000 francs congolais. Ba mishiga ba na wenge ba yebi makam na lo ba. Surtout ba pesa 15 000 francs na boye oye ba keza 15 000 francs est-ce que mais là on tena muteza resengo ba peso ninyo akaki enveloppe akaki. Ba cha on enveloppe akaki. Enveloppe akaki kota otanga ba francs. Ota ba 15 000 francs congolais. Ba parents nga ba décider moi na bisa risquer soit kufaki. Biso ngeto gagner ngeto pegde. Ba yeki chata bo pesa ba mbongo esimite moi na biso fa longwa. Ndo mona nga na longwa pa Didier Lacoste. Lenga na longwe lo na loba na porte ya lupango. Loba nzambe na nga soko yokaka. Soko pesa ba to succès. So po kanga pe batu. Oba kanga pe ba succès. Ko longwa na nga na lupango oyo. Ko longwa na orchestre bloqué nyoso. Ni fizeni. Oh. Eloko te, ba orchestre na eloko za raté. Kaka bango monde to mona bango ba tela ba msusu ba mwindu ba msusu kana to mona bango ba na biloko te. Non mamba c'est le non c'est le. Tena zo na ngelo. Tanga peso pali siko. Yemo no futela ou bien ndako ya yemo. Na vai na nga na 4 mois boye, na beta na album ya bénéficier na ka art na nga c'est tout. Atambongo bo peso. Te ya pesa nga $10. Pardon? Pesa nga $10. C'est on a $10 ya ba 10 000 francs. Le ba innocent, le ba beta na wenge te ba beta na quartier la tante. Mais ba zo bundi sa patu msu ba beta pe na quartier la tante. Ba bundi sa ka be ba na wenge msusu ba na wenge msu bu ba longa ba na bango na succès te. Balonga na bango ba na succès te oui. Oyoka atade ne to fani bo yoka atade. Tena lobi yoka atade yoka miel. Tout le ba vérité. Miel la poto ana fubicide pardon zo beta. Abeta ni no awa bar yoka bango. To yoka bango te. Atade miel. Awa c'est bien filé. Kofi Olomide Fali Poupa. Vena biso abucho boa ka pyromane ba benga pyromane et le moto mona bongo eza bien vena biso faire rigola. Yoka miel. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bossa kananga te communine. Hein? Aziza ucho benga nga oh yaya lo relié zate. Karmia benga nga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo car na début moi bolo relié zate donc provision to ba maman tienne na provision na ndakute. Ne te joues pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Et courage n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde. À ce moment, c'est votre jeune journaliste Enoch Binta. J'ai toujours l'habitude de vous dire que je suis censé de vous informer à temps réel. Congo Mokili censé aussi. Yakope Sabino actualité musicale Nangonga O Esengeli Nango Lelo Tokoso Mitina Bongo. Mami Matali musique, Mami Matali actualité musicale. Na mwana mboka Eli Solo azali bongo ex musicien ya Lacoste abeta penase leyo abeta belé mais abenga nga biso école donc en tout cas ba vérité zali j'ai besoin en tout cas de la vérité parce que ba tout ba ko anda biso ba abonné tu ya Congo Mokili partout dans le monde en tout cas partout dans le monde ba yeba qu'est-ce qui se passe et puis le Messie réclame quoi au juste yango j'avais trouvé bon que aujourd'hui to tourner na epo te alo bela biso o ekole kapé to ko nasuka to ko beta pe makambo etali ba actualité na parce que azoko s'appelle Azoro s'appelle boum nae je vais réussir to ko solango nae et puis à la fin le monstre que les kelanga ce que salinga joie
ana mutu mobe mais na côté siko to beta dans ba vérité bima na côté air moko donc asalinga joie entre dans la bo enokta mutu yo kay non mais musique to beta le ma solo si mana ko pesa mbote Eli Solo bonjour. Papa Vous avez grimace moi surtout un bibino ba soliste. Na tout nous me répondre. Comment ça va? T'es toi que non toi que au beta là yo. Ça va bien qui t'a répondre. Et ça bloc fait loin batiki la biso. Biso to copie na biso kaka. O ba ve loin batiki la biso. Yango tozo sala. Mais makamone. Nyonso ça va. Nyonso ça va, succès, nyonso kitoko. Na mon piste technique c'est bon hein. C'est bien. Ça m'a mépé ça. Venanga nono yengo abi makambo yo, ba venanga adoyure ba abi makambo musicien, makambo etambola boye propriété puis lumière. C'est ça. Voilà quand le propriété et puis lumière. Mais oui c'est un lo moko que non tenons photo bête lo roman pour na bimisa ba vérité. Est-ce que vous êtes prêt pour la bimisa ba vérité? Nyonso na bon matin ah oui la vérité venanga doyure ça yami muti nyonso c'est la vérité ne ça la bien. La vérité, la vérité. Voilà. Avant de côté la vérité, tout zonga moi moké par rapport à parcours na yo. On sait très bien que notre au banda et pas à la place au bimela quoi. Au bimela pas à la coste mais yo mon na le pena au lobango yo moko par rapport à parcours non pendant quelques secondes. Ouais parcours nanga et pas venanga Didier Lacoste. Na zo pena temps ya ko pesa pe makambo ya ko beta oui ça la pe succès ningi sapé batu babina ba générique malgré na kenda na clia ba générique nanga. Depuis la longue en 2016, via ayoka na soutien. Mais vérité. Oui, bandone bandele boy. Et ça déjà annonce bandanga na longue na kenda na clia ba générique. Et donc senga maramba pardon, pas mikolo la mona pardon. Pour côté on a succès son et senga pardon Eli Solo pardon vraiment la pesa 15 000 francs tout en Angola to sala un mois. Et ça vérité. Biso to ba jouer ça ba bato polémique. Il y a polémique de la vérité mais to beta ngoto ke malembe. Na bi ke lelo bato tout ne ba ozela ba yo ka vérité. Arrivé non et pas la coste des akinde. Allez na yaka pena na betaka arrivé na ngepa ve na Didier Lacoste. Wana na yeba na 6e littéraire ngando tanga. Bana quartier ka ba memanga. Oloba yo ngaga musique ya Nzambe bwendeni ni makelele pe leki na quartier to même pas vie. Beta ba musique Nzambe. La beta. Comme mais que la biso melo mo ya Nzambe. Bilo Nzambe na yoka. On a pesi vena Pasteur Moïse Mbie bambote belé, na pesi bambote belé. Atara to na mabele na ye. To na mabele na ye, mabele na ngape. Donc mabele Nzambe. Mabele Nzambe. OK, c'est bon, continuer. Donc il est ba miminga et pas vena nga Didier Lacoste. Petit na gozo o beta bien, na beta kantembo. Comme on a baksaki. Petit yo a misiki. A compliqué ba faire. Pourquoi pas nelo on bête yo bête. Oh yo. On a bête yo. Salinga bien. Il va tellement bien. Adara na couper jour. Bi petit on est dans Luka. Ndé na kota orchestre. Na kota mbé na ndaku na ye. Bela ba mimaro na palais. Ba miminga na palais le ayoki na betaka nzembo wana. Abi me makambo yango yo. Ndé na kota pe na bandi maman ba disque tongo eta na ke studio. Na bandi maman makambo. Elora liboso beta kunesa. Na betaka oyo. Lukanga okomone na yaka nango bongo yango yoka Didier Lacoste ye na musique na ye ya sika euta na guitare ponga na ndobeta ngo lukanga okomone taga lukanga okomone wana premier bon na bikeli kimbi mutu batu tu babina ka yungula mutu ka yungula bina yango poto ezaki tombe wana ezaki circulation mtambo na ye siko na 2016 nena obeta.
on est avec Kimbi. Pas du tout, il est avec même pauvre, même Samba Binango. Na salibi, même pauvre, même Samba Binango. Na salibi, non, ni ma. Babina Nenga. Où t'as pas non? Patricia Randengaï, Nganem na Binisa Kimbi 2016, ils ont tombé. Ils ont tombé Paris partout. Les Naoloba, ils viennent à deux jours, ils ont Naoloba. Donc les Kimbi, les Bimi, partout joueur à Tchebi, on a Binarabu. Même Samba Binango. Abinango, mais na salibi, non, ni. Eli Kimbi. Ngam na yara nango. Ils ont danse na kundola na Samaï. Ou ba serre na biso ba kuna ba binaka ba serre kitoko. Ende na yaka nango. Voilà. On a tango beti bongo et pas la coste. Siko elo ni est-ce que par to zonga na mpena na on ngatena ke na ramba mo be show. O to ke na biso metoza na sur place. Est-ce que pas la coste tango ba no beta wana parce que Banzembo beta bien sûr et ça là va succès. Est-ce que au bana ko gagner quelque chose? Te lo ga malonge arité. Elo ga malonge arité. Même les na ko beta nino yo. David Gata otikinga monzemba papa. Oh, nzembo mto beton. Ngaiti. Bona obete lo ga muntu so beta nena ko kangote. Fona bete lo na nga pour vérité bana. Ngamna beta wenza minzemba. Yango mona kana album wana nzemba featuring basala na fabrication abwakanga. Eli solo po bolamu leka ke belé. Na kati album wana ici séparé ça la succès. Mais batu baye barate yango na leki na lo ba vérité ba plan on na beta banzela na leka. Zela non malem. O me mangande mangu. Ba vérité leki e belé mais ko dans ngato ki ndongo malembe. Na tuni motuna na ngaza boy. Tango zaki pa la coste. Obeti banzembo et ça la succès. Est-ce que na sima ba succès on gagné pe mon solo? Te na gagné lo te. Kuna ba gagné ate. Ndé na komanga mo boy ndé na mo gagné. Mon panja na gagné te. O évoluer te ba peso carré pour là. Mon panja na gagné raté ma kambo yo na oloba. Maman na oloba SK et maman na oloba. Maman na tete o manga ebi. N'est-ce pas so ça? Kuna ba gagné ate. Kuna faut na ba relation pour gagner. Moi le na koma boy na koma na stable. Ba clip nanga ezoleka nga mo producteur album nanga donc kende bien kuna vérité za moko nga longo pas la course en 2016 lela beti likimbi succès to kena vie Angola orchestre kenda to ke Angola to beti ba msupi ba kima mais nga na mais Angola ba to même accompagnateur na biso kimaka so ba kima par rapport à souffrance za na orchestre la binoto ba kima pour moi moneke taka na orchestre bo tshana likelemba tala na uti boza mabe te mabe weza balikemba kombe balikemba mo ekaka elo mo na vanda ka mais bino fo bacha balikemba na orchestre fo bacha balikemba orchestre so souffrir ba mo na fongwa ba mutu na bité ngai ko simba te a le nga na ki Angola le to sali na lo ba vérité pour mutu bo manga te mutu tu okufa omoni mutu tu okufa ta lo betinga masasi lo bipe po okufa mais nga na lo ba vérité nga na longwe pas Didier Lacoste dès to ki Angola to sali 1 mois et demi to risque pe na banzela to yeboye na Kinshasa ba pesa biso 15 000 francs congolais 15 000 francs congolais là bas enveloppe kaki weza po cha likelemba to zaka mbonda mbongo pena nengo sali tourner makam na lo ba parfum d'hiver waza na wenge ayebi makambo yem takaboyela biso ngo na hotel ba pesa biso 15 000 francs congolais ba mishiga ba na wenge ba yebi makam na oloba to ba pesa no 15 000 francs na boye oye ba keza 15 000 francs est-ce que mais Léo, on tient mon désert et c'est notre personne ni à kaki, enveloppe à kaki. Bacha on enveloppe à kaki. Enveloppe à kaki autant de francs. Autant de 15 000 francs congolais. Ah, na tomboga mabe mututo facha et puis orchestre mubimba ba finga vie mabe. Nga la finga te na zoka valise na kota maman na ketchi wa. Papa sélection na matadi. Na ya Kinshasa na zo mbila. Na zo oncle na biso ma mère na biso kenna na résidence. Et pas vie place nga na longwa ngane ngwana. Ba parents nga ba décider de moi na bisa risquer soit kufaki biso ngeto gagner ngeto pegde ba yiki chasa bo pesi ba mbongo esimite moi na biso fa longwa ndo mona nga na longwa pas Didier Lacoste lenga na longwa lo na loba na porte ya lupango loba nzambe na nga soko yokaka soko pesa ba to succès so pe okanga pe batu okanga pe ba succès ko longwa na nga na lupango oyo ko longwa na orchestre bloqué nyoso na loba na lupango no wana mtema banda na lo banza menanga yo kanga ko siko Eli Solo muto lingaka mingi pourquoi pas seulement na départ non le bita mama la mu mais yo sko OK na départ non okoma la kila mutu mabe te eza lo na lo ba na mtema ya vérité na kuna yebisa ngombe mutu moko te
eza lo na lobaka na bimi na porte ya lupangu na ye na ba nzambe o akangaka succès na o apesaka succès so nga na contribuer te na orchestre oyo na makambo na ye abeta su total lelo pe toyoka yango eza mama nzambe ezanga te mama nzambe so lelo ba générique ya la coste ne bando obeta na kala so lelo ezobeta bongo te eza par rapport ya maloba na loba epa nzambe yo moto ngovanda esala ronde ni muto a évolué te pour maloba na te esala nga bien mo po nzamba yoka kolela na nga po na na souffrance moi lelo tokomi toza ba responsable na mwana nga moko moi lelo na vivre bien à l'aise kote kuna ndo kemba mabe ndo kemba boto ezalaki te lelo koma nga moko album je vais recycler ti na pesa combo album je vais recycler na ba porte tu na ba tenga pe na ozwa nga pe na otambola ndenge ba vie na nga fali pupa batambola na obeta ba zenith ndenge ba vie na biso bantone ba beta ba zenith na ko beta ndenge ba kofelo mide ba beta na ko yemba ndenge ba bina file ba yembaka moni nde na sala makam na nga lelo album na nga je vais recycler ezobima ve na nga nono yengo ayima na oloba nga to beta ma solo album na ya je vais réussir mais lelo yo osara relation ni osara nango na la coste ex président na donc relation a raté et puis ngale na obete pas vieux Didier na bande obete pas vieux Célio bien nga Célio scram azwaka nga lokola requin na beteli album lokwa muto ayebi abetaka bien azwanga pe na pesa nga pe parler na bandal wana na vana na bandal grâce à bien nga Célio ne na beteli album wana ici séparé ça la succès et ça la succès quand même moi no bénéficiaire teloti au bénéficier ni eloko te baokesa na eloko ezalaka te kaka bango mo nde tomona bango batelatela bamosusu baza mwindu bamosusu ka nde tomona bango bana biloko te nga moto nauta na kati ti soki ngando ayebi soki ngola maladi fo ndimele vie na biso madilo alobango mpo bango bavivre na mai biso to bando vivre na bango selo bamapangu banini bamituka yo olobaki na otaza eloko te baki na eloko te baka na eloko te tomona bango ka nde tomona bango wana moto akozala na eloko bavie na biso fe regola bafali pupa oyo namona fille mobe mare mobe mokolo azofinga afali keba natangi komono te keba fali pupa ebele baobénéficie na bavie na ye na komboka ya fali pupa tomona petit fali abima lelo petit fali bande obeta babouchon na babar lelo quand même ça va petit fali bayebi poto eyebi botika kofingaka namoni mama mwa mokolo mokolo azofingaka fali pupa nayebi te soki eza nini yango na internet kaka tobonaka yango kaka nga na oloba vérité wana monaka te nazwa nanga elo ntango apesi opali sikoyo ye moko nofutela obia ndako ya ye moko navai nanga kaka na cadre moko boye nabeta nanga album ya bénéficie naka art nanga c'est tout ata mbongo boye apesi te apesanga $10 pardon apesanga $10 c'est wana $10 ya ba 10 000 francs obeti album mape $10 apesanga $10 na bomba pwani nga bomba tela na lobi 15 000 à DJ Lacoste na obombela nini na fingi muntu te zila nanu okoti pe na ba studio obeti pe na otie ba solo na ndo tchaka wana bien na suka nango boye musala no aussi bapesi $10 ken pali eli to bengana ti $10 ofutali boye bina biwa apesi $10 sana obunda wana ye mo apesi to ba bureau apesi mo ya mission na poche eli to kutana to bengana pesi yo ezaka ndeni yo batie na poche ti leko baluka place yo mo boye leko baluka place yo mo tala $10 kanda ozongi pale et après on obenge to réclamer mbongo non parce que za musala na yo na réclama na mona na ngelo te ana kini tina landela ba vie na bango te abunda nga pe na obunda nga pe na kini ti so ba beti na TV nga pe ba beti nga peti ya leader nga pe na leader mto obangisa mto ate so ka leki afinga pe la leki la fingi so ka leki atosi nga pe na tosi mto obanga mto ate mbanga selo yo nga kutu mbanga tano fresh na ne bimaka maloba msusu ya sika na ne bimite bana poto na bayoki maloba sika te bango da maloba na bango da kala wana ya kofinga bato bayebi yango me nga na fresh so na bandi ko attaquer yo donc il faut tika la pena yango wana marambo na habité Hélène na habité marambo na habité lelo siko na faire na Célio quand même parce que obi que non tapé sur $10 sans problème mais na koyoka maloba non
vous aurez reconnaître Frère Ego là, par rapport à l'évolution et tout ça. Alors aujourd'hui, album Dynastie décembre, c'est le pas l'anzi mon 4. Bah na 4 c'est le Bill tout ça tout bah na 4 il y a album. Est-ce que vous souhaitez bango bah bonne chance ou bien na 4 na oza ba regret parce que album moi muto beta na 4 o apé sur $10. Tes albums ya mutu moko. Les albums ka ya Frère Ego là. Frère Ego là ndam sisa. Bango to na ba betape. L'album a Dynastie to yebika Frère Ego là. Da bengi ne ba collègue na c'est tout. Pour collègue moko te o Frère Ego la bengi la ko benga Frère Ego là na ba projet na mo ya bongo. Ya Frère Ego la ngomona ke Frère Ego la zalai toujours mutu. Frère Ego la zalai toujours étoile. Ya ngomoni le papier là. Le lopa za na ba car danger, ba mission ne pe ba yebana, magi ba msupi ba sala sous succès te balongwa. Ba mission ba ma se belé ba shikito balongwa, ba na clé balongwa, ngalo ba vérité ba bombanga ba betanga te. Ba shikito balongwa. Moi ben na zo ben occasion ben na yemi ben ba Frère Ego là. Na ba succès. Na ba succès na di shikito zo ki. Hein? Akena bi ba poto ba beta bi ba Zénith. Mais le waya. Waya. Banzadi ba ko kate ba na clé ba yemba. Yo petango beta pas la coste au kita non. Te, ngana zo te ngana et pas la coste na manifester voité. Na manifester mimi solo na nga. Tout quand on voit non na solo. Tout non nge pesa ga les tisi nzuzi monza. Bayibelinga mobalier. Bayibelinga moto yo na lingaka. Ma moto linga mobalier. Bayibelinga moto yo na lingaka. To bandaka na pasi bozalaka wapi. To utane na bagale bozalaka wapi. Les anjem nanga sika. Bayibelinga mobali. Yana njem nanga mo sika zo beta déjà zabo ya partout déjà. Et tamula déjà partout. Solo na mi pesi na bolingo. Bombanga na motema no. Jerenga na maboko no bebe. E ya butu na moyo sewa ngai. So pas la coste de ça va te prendre. Banga ke bato bazali kuna ba lega ki o makaso okuka na ote yango ki mano guitare. Mutako lega nga makasi te ve na Kofi alobango nganga tala kisi mwana ye. Abombaka eloko mo boy. Ya nga na bomba e pouvoir mo boy. Ya voilà nga. Bato ba découvrir nga. Moni de est-ce na nga mo ya clip ezo leka déjà boy ezo sopa yo. Bato ba découvrir nga na talent. Na nga na makamna bango na teke o basala wana fo bazwa ba succès. Mais yo mo obangate parce que yo loba mabe ya batu quand te simbate boso bato un peu na ngam na bango par rapport à l'album non je vais réussir bon ba mabe simbate bon ba mabe ndeni ba contribuer na album o tenga na contribuer na album na bango omona tes papas ça toujours na maloba tie mais so contribuer na album o ndache voir na album o ya so lobi mabe nde simba d'autre part a contribuer parce que yem tabimi so pour longa na ya pas non peut-être parce que les cas pas d'idée la coste na les cas kuna mais ata lobi ni les sans effet. Pour bêter dans l'album. Il y a eu des sans effet, mais il y a ni les sans effet. Au moins, tu n'as pas bêter dans la dynastie. Un jour, ça va lobby ma B. Viens faire que soit lobby ma B pour la banque parce que va contribuer à l'album. Va voir la banque à la 4. Un album n'a non le Brésil. La cause de à contribuer à la vie na yo. Yo qu'on album mais est-ce qu'on a vie na yo? Contribuer à un album. Comme Eli solo. A contribuer à un album. L'album n'a je veux que ça y a une voix. Un jour, ça lobby ma B des on a contribué à un œuvre na ye. Mundi betolo balo ba formateur ba lukuta formateur na no former na mutaye da yembara déjà abina déjà bien yo former nani encadrer ndé c'est tout moni le ko encadrer mutu lem sabi mali banda tete ko former té faut former mutu tiepe na tableau musique yango eza art bo eza bo ozo tangisa mais mutaye déjà bon exemple ngani na bo na ke maison mère na beti ba blo na ngana beti via former ngana nini na ibidi ane ba beta guitare ba former ngana nini na ke pas venanga fali pour na beti pas former ngana ni abilo Alvarito beta ngana ke na beti yango est-ce que Alvarito zo etant l'accent guitare non pas former ba tout na ba on reconnaît des PV non Alvarito beta ba vio ba beta ba fina biso flamme ba beta ate belé ba beta bien ba Christian solo ba airbag ba on ozo nzimba mais la coste ozo modire te non modire te na simba te lolo belango na porte na loba na porte nga so la contribuabilité même makambo ko mabongoti ya kaisala pesa na kaisala donc muto a évolué te pas no esalo bien pour na 15 000 francs wala ya mama nzambe wala ya mama nzambe so ya mama nzambe so ka yeto sololi na osonga suka na porte nzambe limbisa afuti masumu na ye
s'est confessé. Le long de bon la coste évolution des eaux Simba parce que yo au maudissa. Na loba malobo na loba nde Simba. Ah oui loba ah to loba la vérité. On est sur na héros la coste hôtel depuis na poto. Ce qui est hôtel aussi au copie ces messages. Tenga un message à passer des arake. Bandanga na kenda na clé et logo yité. L'autre tape en caméra eli Kevin le uzo pena pena. Te ce moni so gineti na loba makamble mso na loba mabe. Pour na loba malamu te, mto asale yo mabe. Au lobby exemple peut-être que non tenda zabon nos zabongo que non te boye pour la marambo pour souffo ya pas nanga tout ça. Et si côté za na makambe simba te. O générique là no pongé simba soute licence ya ba générique ya za na kanga déjà. So yo linge simba yo to solo lindenge zalaka na politique ko bakenda dialogue. Oye to dialoguer c'est tout. Na lo ba vérité zo utanga na mtema. Eza ba image tikalaka. Omoni eza ba image tikalaka. Omoni na orchestre wana ba néglige ba orchestre bela Congo ba négligeaka ba guitariste. Mais ba guitariste nde ba salaka ba nzela. Ba guitariste nde ba yaka na ba mélodie. Chanteur ko yana mélodie vocale mais guitariste mto parole ko yana nzembu. Guitariste mto arranger nzembu. Ba guitariste ba nyo koma na ba orchestre wana mona wana zo sa ba sixi wana. Sans ba guitariste wana ka boye vo na bango mabe ba ko katin. Mais ba nyo ko la ba guitariste na lo bango vérité na obunda na pona ba soliste belé ya Congo. Mais ba na pote belé soki o ba kima pe na poto baza so tuni bango ba lo ki non, Eli solo na raison. Ba nyo ko maka ba vient na biso ba flambe ba nyo ko ma. Ba bete comme na ngonga mo boye. Ba futi pe loko te via longwe. Ba mboka liya ba beta. Mais ba bete mbata na podium. On a peur avec nanga Burkina Faso. Abeta pe oyo gibisa mpi pe sala succès. Oh yo ka bela mpaya so ka ki na kana nyonso. Abeta. Omoni mais ba bete mbata na podium. Donc ça ba vérité. Ba nyo comment so tel ka ba kamo ba sala ba guitariste ba sala ba guitariste mabe. Non, guitariste a droit à vivre, azala bien. C'est ça, ça peut l'aime so ba tunsu ba na ba foyer na bango. Ba tika comme ko traiter ba on ba ndenge mo boui. Biso to le gâter to le la. Moi je to zo ba mbongo. Na borkese de beta to le latin na lo bagete ngani na lo babu atana lo mabene ta lupanga sombelanga omoni mais là eloko ni zate ba brancher bino pa bato ba yeba pa kabila bino a brancher yo borkese na ba brancher ba tout borkese na ba brancher ba tout même animateur là a boire boyo boka no slimbambe yo ngo boka batuna yo boka letisa nzuzi boka nono yengo omona yo mon leader a peso da liste. Suko zatin au bois kata mutu no mo bo bando lele te ngongani zatin tanate donc ba libérer ba via ba yaya o bazana ba orchestre et puis ba yaya ba yaya ba moni ki ala na ba 40 ans ya il faut yebela bunda ne bebiso to bundati longo na orchestre wana na côté non est-ce que oko eza qui précédait parce que oko za no peut pas mutu zo bête non et puis à un moment bimi ko créer l'eau na yo moko na temps que terrain déjà bien miné donc yo kana bête ozo beta mabe ngapena le kanzila wana na to beton te na ngala la laksa batu ba evre na le kapi banzila wana yo to beta ozo na yaki précédé na vie na tuni yo to beta ozo yo na beta ngo Eli solo ye il non subi na PC ba beton non plan ba oza riche ya ozo beta mabe andima ko beta na orchestre mwana muke ngana na âge moko leka ye na mikitisa ki na taki précédé na vie na baende ko tracer chemin le ba innocent le ba beta na wengete ba beta na quartier latin te mais ba zo bundisa ba tumsu ba beta pe na quartier latin ba bundisa ka be ba na wenge msusu ba na wenge msusu ba longa ba na bango na succès te ba longa na bango ba na succès te oui oyo ka atade ne to fani bo oyo ka atade te na lobi oyo ka atade oyo ka miel tout le ba vérité mais là la poto ana foudicide pardon zo beta abeta ni no awa bar yo ka bango to ka bango te atade miel awa c'est bien affilé Kofi Olomide Fali Poupa vient na biso avucho boa ka pyromane ba benga pyromane et le moto mona bongo eza bien vient na biso faire rigola yo ka miel yo ka place miel à répéta yo ka ngote yo ka place tader asa makam te yo ka ngote
Wenge c'est Ranson. Uza mbanga de mbanga. Nathan Yala koka bote. Ah le kakasiti. Ngana na fresh. Ngana sangana bango tout. Na fresh. Voilà. Namoni entré dans la monaka aux avec l'animateur. Non, tu as moi quelques minutes, moi 2 ou 3 minutes animateur à Sakanango et puis on va revenir juste après ceci. Awa. Doni le kinwa. Andere moyo, tubule mbala. Ujiye. Mama! What's up, me? What am I doing? Yoga rouge. Maman Potile, c'est beauté. It's a beauté, la gagne, beauté. Tu dois continuer sur ma déri, Abiminga Nagaba. Yo, toke. Tu vas faire ça, maman Chico. Allez, Mogo. Bagaye mundogo kitana ngonese baye silaye jable wo baki magake bana wengeye bakanisa ka konteka ndebye balongo longo frema na wenge bakanisa ka konteka makaye mwe balongo longo frema na wenge bakanisa ka konteka ndebye yuda se kutu wote kaka mwana wanzambe nzambe yabo yakayete ligone mwana mabele tala miswe mwana ye Boma, boma. Yali solo, bedali nenda, kureye, baka yo, bali moi, yali solo. I want to see what you want. Oh, ya baba sango yo, waba sambiko. Bo, toka siko tela. Bako yiba biloko batu mingi. Weza tana ye futo pesa lisho. C'était là l'animateur de Eli Solo, qui bongo a betapé na wenge musique à maison. Sco yo mo yi bana ba misa batawe ranson no me mabongo pa na yo. Eza talent. Obanga te. Mambo na oloba mama nanga Leticia Nzuzi Mwanza. Aibi makambo na oloba. Eza talent. Amwa na maya masananga. Aye to sangisa maele ya animateur ngana soliste chanteur. To pesa makam c'est tout. Voilà. Musique comme bongo inosa beta na wengeta. Gez maweta beta kuna ta. Gez fabulous fa beta wengeta. Mais animateur non, c'est comme ça on ka ba bloga ba bi ya brigade aye nango donc. Ki moyibi pena. Eza ba biloko na ye. Ba fanda quartier moko na ye na mtoto tanga kombo. Eblo na ye. Na brigade. Eblo na ye. Pour yo qui oyo ka bien juste au ça sur émission hein. Les accords spécial la beta ka ba biloko wana tout. OK. Voilà, toko tasiko na actualité l'actualité musicale na yo. Voilà. Toko tasiko na actualité musicale na yo. Ozali ça album Je vais réussir. Derrière Tero Chenin. La terre na tika ezo sopayo o batu ba Hollanda da extrait wana ezo le ka déjà et partout et même na chaîne na YouTube Eli Solo TV. Émission nini nango eza déjà wana clip eza déjà et ya na ba plateforme et tout. So betika ezo sopayo. Enze mo na pesi ka conseil na ba couple. Donc c'est ça. Na moni bino sombi banzembe bele. Nga somba nzembu te. Non somba nzembu ni. Nga ko somba nzembu jamais. Nga jeune boy dans l'inspiration. Namona makamba bala ndenge zo tomboka. Namona muto memie na poto boy lobi tomboka elio. Mais c'est dans nzembu. O memi mbali mo bozwe na Congo memie na poto. O pesi na mukanda. Mbala anala komi na mbonga boyo. Akomo landa ne batu mususu wana ba pembe mususu wana. Et pourtant yo edaki. Eza dans nzembu. Nako somba nzembu te. Ba somba nzembu mo ba yebi nde ba bundanaka. Nzembu koto. Ebime pas déplique. Ko dia ebime pas nani oyo. Non. OK, tu solo non. Ezo sopayo.
Ezo sopa yo bébé. Ezo sopa yo bébé nangai. Voilà, Ezo Sopayo. Qui est derrière Eli Solo? Nzambe nanga moko na vitesse ko sakana te. Na leki ba musicien oyo ba saka makele ba utana ba orchestre bato. Nzone zaki tola bato fe na biso nsone e ba ndeko brila tie vocal bu asali succès. To tika ba ngolo to biso na ba to mo bunda bitumba. Nga mona na soda ni poto ni nini na kenda ba Sénégal ba Cameroun na beta pe ba ndule nanga. Omoni surtout ni koloni na yesko na rumba na obimisela bango album po bato na miso ba yibaka na valider na miso ba misusu ba yibaka yo mona flash ai danje munanga mo bwezo ya sikape wa wezo ya na obeta ngwa te na obeta banje munanga le na bandi olansango moneti na flash déjà Ezo Sopa parce que ebimi déjà po bato bele ba komaka te kaka mbetu pembe faux chanteur ayemba mabe moni ngana lo ba vérité ebele ba diembela na ba mota ba viensone la tiki bango na terre ba ko kate apa vient na biso bill ndem tabundaka edendaka sabasi mango c'est tout. Voilà 10 titres, c'est ça. Et là 11. 11 pardon. 11 titres. Namoni Ezo Sopayo, loin de toi, maman, Sala Ozonga, générique et Paka, voilà. Mère ya Palais, Ndumba Nanga, Ndumba Nanga. Nduma nanga za VIP, nduma nanga za ya moponote, aza ya Paka Jumate. Non, pesa poso na yembi bamsu ba mo yiba ba mélodie. Ezo bima pe kalate. Voilà. Danse poko, c'est ça. Allez dendisa yango, poko na poko. Wa photo ka. Faut mettre ce qu'on a dit. Non pesa pa yiba ba mélodie. Allez dendisa yango, poko. Dinisa yango, poko na poko. Ezo denda yango moko. Ezo bina yango moko. Ezo bina yango moko, ezo denda yango moko. Papa ba negisha sona. Ngasko sona zyango, mo net sona ba nani ba resefe ba betaka ngangongo vient na biso bile ya imelango. Ngasko na zina nga somo boye. Ela poko na poko. À part poko na poko, il y a encore Eyala. Eyala ezo bima, et nzembo na embeli mwana nga. Bébé il faut dire. Mami, quand fait la douate, parce qu'on connaît, bolingo ezana mo. Boyo yiba. Voilà. À part Eyala, Eyala après Ewawa. Ewawa pe yango ezo bima. Ewawa na oluka mutuna yemelango, mais na bi maman Laetitia déjà. Maman Laetitia Mwanza, ayibi makambo na olo balem super o sepela na yembi. Eko sala pena bien. Karine Yama. Karine Yama ba chéri kitoko. Bata bonne vie bango. Bata bonne vie nzambe, bato ba brosa na champagne. C'est ça. PDG Malum avocat, non bantembo eza. Et puis danse. Non matangomba non lela. Non mata ngomba non lela. Non mata. Soko lingyo kufana AVC. Linga Deborah. Voilà, et à la fin, je vis Ngomba. Non mata ngomba non lela. Non mata ngomba non seka. Non mata. Ngombe zoya. Voilà. Ba nzembo ba belle fille balingaka. Ba chéri kitoko. Ba mata ngomba ba lela. Voilà, maintenant, programme, non, tout comme derrière Souka, programme, non. Dans le studio, on a préparé le générique. Bogi bino moda kwa Rujasa, Ucholeka. On a mis 4 génériques. Na ba terrain, on a bangandé ce qu'on a ba terrain, oyo. Moment où bimisa déjà. Mais so ba wana kisi ngape na kisi. So ba wakena ba mbana ngana na ba ndundu. Biso na ba différence ezati. Ba mbana ngana ba ndundu. No banga nani? Ngana na munne yabo batie na podium o nani wazo sa sikisa beti ya kisi ngape na beti. Na kisi c'est tout. Biso nyo toto pema to kufa na biso. Ba luambo ba kufati. Ba madilu ba kufa. Donc to bangisa mutate moni takala ne ba no bangisa bato luambo za grand maître keba te. Lelo grand maître te biso tout to ba élève. Po grand maître da kufa. Lelo nani wa matina podium o beti kisi ngape na matina beti. C'est ça. Na banga mutute na terrain da biso tout. Moni so na ngana banga terrain mais epelé ta album na ngai ezobima nga mona c'est produire oyambe ba monsieur ebele ba utape na orchestre ba to alexio ata CDT ba ko mamote po nini bango mbongo ka basi biso to joue kotoyo to gelever na nga nono yengo so apesinga noko tshonka na album na ndima na nga tambola makolo pour na sala promotion na bimsa album na nga po album ekutaka mbongo moni banzembo tout ba studio na ngotu ba clip na ngotu eza déjà
moni nazwa temps ko sala babilo nanga na boya nanga kotambola makolo na boya nanga kotambola na mituka ndima kotambola makolo pona ba œuvre nanga pona mituka kolanda nanga likolo ya œuvre oyo. Donc c'est ça. Ba programme nanga eza makambo eza bien. Et puis album nanga ezobima, album je vais réussir. Et puis makalate na décembre abiso na bango bitumba ya makasi. La dynastie hein. Bitumba ba okuta na bena je vais réussir na molongi na kozwa. Na ta soda makasi. Na obanga nani? Abimisiti. Dynastie ba bimisi ba oti. Betati. Ngapezo sopayo ezo betsko na obanga nini eza nzembo. Betami na bakita, ngabe nzembo na betami na bakita na ba sente. Donc numéro ezaka moko plus 243 89 64 68 999 plus 243 89 64 68 999. Bah tu vas dans la besoin d'avoir bino na yemba bino. Hein? Babotolinga mobalie. Babotolinga moto yo na lingaka. Ezoya. Mais babotoli yo yendengo zabongo zole la serre langa. Olingi na yembelo nzemba boye. Benganga na plus 243 89 64 68 999. Venanga nono yengo tena ebité. Venanga hauli bilala batu tout balinga eli solo ya pesi bino bambote belé mama tete omanga espace show kitoko beno bando répéter kalaté bozo programme et puis album nanga ezobima na studio olingi bayemba yo na bwaka yo na album nanga poso na bwaki ote bango ke nzela ya lifelo vert okende so na bwaki ote na album oyo lifelo neza vert pour album je vais réussir photo longa photo so biso tout album mo ya makelele te so olingi polémique leka nga pe na oleka olingi mafinga leka nga moko soda o toucher vena nga fali pupa na ye o toucher nani vena nani oyo Fabrigas pona moni mikolo bomo toucher titi e be pe Fabrigas apesa bango bala mais le babalukeli bango to chikala babiluko ni zalaka te nga na momona on a vena bina file te bina fila chrétien Fabrigas te nga na yo yango te nga so na landi yango na oyeba ke no na moneka ba tokota biso ngo tokom dana suka tokota biso te po o banga na yebi ko banga no bina na ko banga bina filete bina fila za frère na ngande kolanga azoyemba bien azosala ba succès na ye azolesa famille na ye ngabi ba succès na nga un jour oza pona famille na nga okenda pe kuna ya mo obeti tout obeti mo matolo peso te matolo te azande kolanga ande kolanga no ba vérité okenda matolo ave na yo azande kolanga a part qui vient azande kolanga bino ba misalo bo banga mamba vie na yo alande kolanga na monde musique soki vie lemso na ba âge ngale mso na ba boye ya na ba boye c'est ça wana ya ba mamba vie privée na ye donc na pese be ku ba mbote po ba lobiki na yemba lokola ye na pese ba mbote place za ig so go mekele biso mo lo abina na voix na mona banga o yemba ye ko sala nga pasi bebe na ngai ndenge yo komanda ngambo molingo ya bomwana na yebaka na ngai te lobi tokoki kokabwana nazalaki nde koloba no bosoku baso baeleka mingi lobi da frère andeko na nga totika kobomana nga na omona ngo nde bazobomana bango na bango eza mimi bu jeunesse po mkola kofinga mninga te eza bu jeunesse moine ti vie na biso kofia kofinga mninga te po aza da mkolo moni donc tout ça là responsable osana besoin benganga numéro na plus 243 89 64 68 999. Merci beaucoup, merci merci le baron Karinyama, merci merci en tout cas Eli Solo quant à moi pardon boki Eli Solo a passé par rapport au programme et puis sur qui numéro na bien il y a aussi mon numéro là-bas na c'est comment déjà numéro nanga besoin de Eli Solo en tout cas n'hésitez pas à recommander sur WhatsApp, c'est mon numéro WhatsApp et puis on a orienté ndenyo kutana Eli Solo en tout cas c'est un monsieur play, c'est un playboy. Alors pour moi j'ai dit big up à toi. Ah là 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 là, oh là là, je t'ai sali avec une joie immense je t'ai sali en tout cas 10 balles ciseaux d'or Katomo déjà c'est confirmé c'est vraiment confirmé 10 balles ciseaux d'or je t'ai sali. Big up aussi à toi la patronne Laetitia Nzuzimwan, la femme posée. Oh là, la femme posée de Switzerland, big up à toi Karinyama depuis Paris Karinyama depuis Paris. Maître Grâce Lafouine, Maître Moya Mbiji, Maître Moya Play, Grâce Lafouine, je te salue. Mon vieux,
Un monsieur que j'aime beaucoup, Christian Bita, hein, mon grand frère propre en tout cas. Je te salue Dadi Panzou, Hermeline Binta. Je te salue aussi Kevin Lewi, derrière la caméra bien sûr. Hein. Imak Makengo, na montage, na Pesiopembo, te quant à moi. Je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous.